na e via vandi boye ba nini maman via so bae oh via janya kufi pona eloko yo nini ango nini engo yo tala ce que place yo lobi nini c'est vient na biso ezala ki ba cliquer na image wana to ye moko vient na biso ya ndimosi mutapesi masola wana na bingana yo tebike wana za montage yebike wana za montage yesu te ba sepelaka na liwa mutu yani mo sabelaka danger awa tout le monde ambelaka ye ouais afika to mona pe fondation Maman Denise Nyakero Maman Sunga Pape aki Afrique d'ici ye wana te aye asonga normal yani mo jamais bakangisi kaka fallait pas les la nzembo oya ngebe o ngebe mais ezaba nzembo o to koli nango nanya ngo aboseli shawa na Congo oyo loba ozana soki wuti oza Rwanda wuti soki na mboka nini nango makama ngo yedango c'est wana eza babi ya cholia ngote ya critique akita yesu yesu fali akene rochola frère Patrice yesu tala totika no babiloba bezanga tina hein yesu fali a commenter la ndenge moko normal quel gars est-ce que ndeto kendaki to suis au esenga mari mais pour le présent batumanga baye bananu ke non pourquoi la brine moi sina o azakuna na poto azobo ya correction ngabo azana ba intérêt na ye azolinga mbongo oyo avant na côté mama dossier o nanu dossier oza dossier moko vraiment nazo regretter mingi na ba ndeko sa basi ba congolaise ou va vivre na poto oko pimela mobali oyo bot na bana 16 ans mukanda pona nini yesu mukanda za nini yesu tout est vanité yesu est-ce que mutu nyanga akufa akena mukanda na ye émission na bino mo mesana kolanda vérité du cœur il y a simple serviteur na bino touché alinga on est toujours là to branché toujours tous à la connecter bo ça la décider le loto bete na bino ma sola toujours na sa bino bo s'abonner toujours na Kini Makambo TV bo ça la décider donc ba tout l'empaka ba mona peleve na bao ba o ba vana na mikolo nde ba kolaka donc to na maître Kwami Dakou donc maître balobi yo ça na Israël maître Israël Fanabia alobi luka makamuna yo biso to côté na mosalo biso to tangaka vraiment na bossanité staff central entrepreneur donc ya Lac Edouard na banda lâché bino mo boyebi moi ça pembe o ki misara ngungi ya lobela te maman Tete Vaila donc on est toujours là to bossanité maman Pelé na pointe selon paka na paka suka le comme mungwate olingo so malupangu okoma mokonza ba villa baye bayo contacter toujours Nana Takaza SPLisa okomi mokonzi ya mapangu okomi mama lopangu okomi propriétaire o contacter biso beng numéro wana to kopesa yo Nana Takaza SPLisa ozala vraiment toujours branché les lots totakeka masolo et analyse na biso boyebi ve na biso Janify paka na mpaka et puis si pasi tu yesko to solo on a marqué tout et molobeli bino ozali on a kewapi botuna ke selon ba commentaire na bino bolelaki a kewapi to koti na mpaka na ba gauche na nord na ba sud na ba est l'ouest to bimie to bende na ndobo na kati ya pambu aye poto solo masola balobi Zelda Makaba mwana le Makaba mwana mwasi luka mbongo na vraiment lokola maman Tete Vaila on est toujours là balobi suka le koma mungwate à King Press de Lausanne venanga prêtre japonais ozobeba na nini na ba Afrique du Sud au panzi ba dollar au bi petit ala ozobeba na nini batika ba okokato za grand japonais to bossanité Sandra Fashion 3 étoiles maman na Isaac Djogo maman na Christiana la belle bébé na biso millionnaire linga na kati ya Paris France au pesi mbwambwa zui to masko moto na biso toleka keleka yesu na yebisaki bino bayibine na lobaka soki na tuni question na zongisi bayibi yango soki na maya sika nega masa na nga bozomona a collègue na nga beti ba vert aina masolo musique olingo zo mupepe na kati ya bandal derrière le terrain municipal contacter directement les Panthera chez Carole Moke moi ça mwindu moi ça sala ba staff na ye abebisa mbongo te papa pesa ye a créer mo idéologie na ye a boîte ba spectacle ya jeune qui réseau beta mali bako ya mpondu et tomwami iboke ya mpoka milinge matina singe ko impa pilipila rotumba mupanzi Venezuela bo mona masolo za wana to le gande ko na marke tout tout ça wana ebité ba mona ko bungi ba leli oto akewapi onini ya kana masolo bon to ebité vous allez voir. Ouais, merci à trop donc touché Alinga, merci à trop. Donc yebi tona biso tora na katsa mukili so toza ko mona te po ba tout ozarana bango lokola ba mama Tete Vaila ba pesa biso mo ba kope mo bo ekota bima zonga ebika kabana pe
basumbaka mona pala ndenge ezalaka na grand prêtre mère Mama Pelé donc bapesa biso makambo na ve na ngai Juvenal Vangu donc motema grand prêtre mère abia donc ma tete déjà na Mama Pelé bazali na centrale donc na staff qui nazomona na te c'est que Mama Tete Vaila atindinga kope moko boye kende kosala nano musala machine moi ba nini ba mpaka ba gabon ba fringi oye. Donc on est ensemble. Voilà, merci bien. S'abonner toujours là. Naïf Sagino. Yesoué, Yesoué. Quel est le cas? Baï bali sous pour baï bagi déjà. Natikeli binongo. Donc ya soukele koma mungu ateti neza melango na lipa opesi mbwa mbwa zui aboya trop selon masola notre ingénieur moto filmanga asalanga kitoko boye mobala mwindu moyina ngolo c'est quoi c'est qui mino pembe mbebo rose au cahier de ces papiers duplicateur tonini benganga sana sima caméra nanga aza beauté na kopesa numéro na ye vraiment vous allez bien ba chérie ya poto na ba chérie ya kinini ya Congo bololo on est toujours là tout moni chemin de gloire et bimi habite évolution héritier wata nzamba pas mole héritier mikolo toni na banzi nzamba yebi na kati wana seke ngoye zali Nepsaki bino maramoto bana ko solango depuis longtemps ngana yo Yesoué to beti makambo yo ngana yo trop Yesoué ba tous ba sali ba promotion mais biso bono ba vérité quel gars Nepsaki au jour chemin de la gloire Robima on comprendre que héritier aza héritier du trône ya Rumba Congo Yesoué donc na mikolezo ya ezango lelo te lelo bangangolo bazaba kobundela me na mikolezo ya goga pena bokomona mutu akozala na conquérant moko te oyo kotelema na Rumba ya Congo oyo orabesi chemin de la gloire longonya ebi